banananga bomilengele natengi bino banate mabondeli nzambe na bino tata kolimbo santu solo toko kumisa aose Yesu Kristo ye mobikisi tokende na mokili mobiba tobongola bapakano bandimi tokende Hosana wizidi yetukemelela mfuluzi Hosana wizidi jina Zulu wizidi Hosana wizidi setukemelela mfuluzi Papa, oye! 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 Papa, oye! 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 Espoir du monde, les hommes derrière vous. Kamba, oye! Oye! Kamba, oye! Oye! Kamba, oye! 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 Yerusalemu yahamba, ikunanga, katanzambi, fumulisu, yekatamanga belela. Nzambe, oye! Oye! Nzambe, oye! Oye! Nzambe, oye! 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 Tolingi, tolingo, tolingi, mibeko, tolingi, misala. Sende totata mwanda velela tukulombele wapaka fulu watotonda makutu. Yatunta malebe byengolo Se katunta ngandi kutu kwa mwana ndi mungoloko. Ziyodila kwandika ziyodila. Kadi vodi dabo kidi uvutula mpasi. Kutu de mako monito mfumu Yesu. Eski voyo kiango? Iya lobila benda bino mato inga sugi na bendi makasi eko katanata. Tobe na malembe. Merci. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Espoir du monde. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Banganga Nzambe oye. Banganga Nzambe oye. Banganga Nzambe oye. Eunwe Embazie Bilongo byakulwe Yangalala Esengo byesengo te Kieseboka kiesekwe Saiboka nsaikwe. Merci nakomba tata mwana pe tata mulimo santu likambo monene toza nango oyo Nzambe abongisa pona biso. Nakozwaka exemple moko bapapa bateyaki biso mingi, batata balakaki biso makambo ebele oyo esengeli tozwa yango. Tokozwa bien, tokozwa te. Olaki mwana bombo soki osomi nanu te ozala tranquille. Ozala tranquille te. Muke mwana papa wapi bombo, papa wapi bombo, kasi soki ezali alobi papa wapi bombo opesi akosepela bien, akosepela te.
bilaka oyo banzambe bapesa biso yango tosalela yango ntango tolongi ntango wana kosepela ekozala batata balaki biso mingi. Ezwa exemple moko papa Kulutu ye mutu akendaka liboso na boma, papa Mfuma Longo papa Liangenda alandaki après. Kuna papa Kulutu asilisi na ye abandi kosala na ye. Entre temps papa Mfuma Longo azana na kotanga sikoyo classe na ye asuka po azwa diplôme. Papa Kisolokela lobi elamba oyo na sombi eza yo. Soki ozwi examen ozwi diplôme yango na opesa yo. Papa Mfuma Longo papa Liangenda bomba likambo wana na motema. Papa Kulutu pe asomba na ye elamba ngo atiango esika alakisa ye. Alors papa Mfuma Longo papa Liangenda asilisi asali examen azwi diplôme na ye. Ntango azongi na ndako papa Kulutu nanu azongi te azali na mosala lokola alakisaki place yango bilamba ezali ake kozwa alati yango te yaya akutanga na bilamba oyo. Ye papa pe ntango asisi mosala ye na ndako aseki atali papa Mfuma Longo alati ya elamba. Esengo bien esengo te yango wana tozosala makasi lingomba na biso tokokisa nyonso basengi biso tokokisa bien tokokisa Nanguyano papa. yango wana ozokoyoka papa Mfuma Longo aza akoloba ete eza nango na motalaka mwa mataka soki eloko eza na motalaka mbo akolia yango te ebabomba yango mpo na biso ye pouvoir wana eza te niao. Niao etali ye te mbwa kaka yango wana tozomona ke tozokende mbangu ilaka wana ekokana mpo na biso. Yango balobaki ete liboso pasi nsima nde nini esengo eza motungisi te. Toza koluka nde likambo emonana esalama. Vie ya moto mwindu toujours passe na passe. Mais promesse ezali po ye moko tata Nzambe alobaki yango. Adam Eve lokola bokwei na masumu na pesi bino etumbu na pesi bino bokobela mpe bokokufa. Etumbu oyo na pesi bino na pesi mpe yango na bana na bino na bakoko na bino na bana mpe bakoko bakobota. Kasi na korekipere bino na 4e génération. Wapi yango? Mokili eningani bie eningani te. Biso tokolala pongi te. Namoni neti bino bozolala pongi pongi ezali te. Kuma Jojo kange kila atetela kuma Jojo boza ebele batetela basopani awa kulia shongo losaka kange kila
Hello. Yango wana tozala na esengo tosimba musala tosimba yango lingomba ya tata Molimo Santu maboko mibale soki osimbi loboko moko yosali soki mibale ekosimba ma bien yango tolingi ba problème te koswana te kobunda te kimia kaka po toyeba epa tozokende nzambe akosala biso nini pe place mpe tozotonga bisika tovandaka tobongisa yango bien. Molimo Santu alingaka salite te toyokani elo Osaka na yango tozokobongisa baentretien fo ezalaka na baparoise na biso ezalaka propre ntango nyonso tozotonga Yerusalemi te Yerusalemi mpe esengeli bongo na yango tosengi lokola toyaka awa tozangaka eloko na maboko te ntango toyaka awa tinsani mpe fo ezala mpo makambo na biso etambola noki bapromese nyonso bailaka nyonso balakaki biso ekoka na esalama ngai na silisi na ngai na komba tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Kimbangisi boye banganga nzambe oye mosikoli tomoni ye to tomoni ye te oyo balaka na biso ete nzambe akoya kovanda katikati ya bana ya bato nzambe tomoni ye to tomoni ye te tata Molimo Santu oye papa Simoki Mbangu Kiangani oye papa Simoki Mbangu Kiangani oye eunwe tobongisa maboko totonda toli oyo tozwi epai ya tata mokeli okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu banganga nzambe iso na Congo Central balobaka makino mabakulu ntuka makwendanga kwa kulako sedi to tata mwanda velela tukulombele wasindika bana bako musamu boza penza mibange contre jeune banzembo makasi boye bino batete la angénie azwaki nzembo wana bo toyokani mpenga tolobi yango wana
toujours la bilaka oyo balaka kibiso hein to bondela na kombo tata mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo tata molimo santo pesinde merci pour batela kibiso na butu batela biso pe na mo ya lelu sika tukosala misala ebanela programme tisuka tochango na maboko na bino na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen loué na moteur. Voilà, c'est bien parti pour la deuxième journée de festivités du 26 juillet 2021, la fête dédiée au clergé kimbongiste ici en Kamanouvelle. Bien, Bandeko Balandi, na komba tata mwana pe tata molimo santo. Na banza bato banso bakokamwa ndenge ni bilamba pembe toni na mboka nkamba. Epai wapi banganga nzambe bakutani ko banda longi selo pe ba pasteur. Na banza ndenge toyebi na kati ya lingomba na biso eteo ya liboso tango ebandaki ezalaki bongo na nzalabula. Nzalabula elongo toye na nkamba pe théologie ya Kinshasa. Kasi papa lobaki pona ko sangisaka biso nyonso. Tina ye na nde apesa biso date ya le 26 juillet date oyo ba école biblique ebandaka. Nde yango na biso nyonso tomati poto kumisa tata nzambe nkolo esprit tata molimo santo. Peut ya ko renouveler alliance na biso na ye moko. Pamba ta lobi chaque mbola to mataka na nkamba, to tonga nkamba, to sambelaka, pe to renouveler alliance. Yokozwa elembo ya sika o to kotambola nango na ba paroisse na biso bisika no soko kende. Pamba te ye moko lobi lobi alobaki na eto bimangi na tribune alobaki ete bozana charge makasi. Mais charge yango muto komemela biso yango ezakaka ye moko tata molimo santo. Na yango wana omoni banganga nzambe batondi baselo nyonso moni na ba mama selo baza bango ya bumbu bami bango ba chef de cellule bazali ba secrétaire bazali catégorie nyonso ezali na tina yane moni to mataki nkamba pona ko sepelisa mukolo o banganga nzambe o papa pezaki bongo na banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba ndengo ebi bumbu ezali commune pilote yango mito yeko piloter fête ndengo moni biso nyonso toza ebele wana bandeko nyonso ba mataki te na banza botosi liloba na yawe te yawe mutabengisaki biso ezali libengami ya Sirbenste te ya papa ntima mpaka te me ya ye moko yawe tina ina to mataki to répondre à l'invitation ya yawe pour zo mapambo le pa yawe de renouveler alliance na yawe pour zo nguya et pas yawe